Bonnet Elombe alingaki azala honoré décoré na 2026 na inesa mokolo oyo tokoyeba ko reconnaître ba grâce ya bato mosusu nemboka we bongi. Très bien. Cette grâce là yo. Moi so alobaka bien aloba lingala malamu en tout cas to féliciter ye. To tilika ke liboso. Mokolo ane mboko ekoboma. Babomi Bonnet. Babomi Bonnet. Basilisiye. Botiki mwana na ye orphelin. Bosa lokola yete. Donc mboka mobimba soki mutatelemisi moto ala musika moto na ye il faut basa nini baboma ye ba éliminer ye. Nayoki balobeli ye na TV5. Balobeli na TV5. C'est la fierté de notre pays. Vraiment. Mais pourquoi na mboka na biso to lingaka bakama malamu te? Pour na mboka na biso to kokaka élévation ya bato te. Ba enseigner belé ba critiquer ka Bonnet personnellement. O manière na ye ya pédagogie wana ya ko enseigner bana ko bina a commissaire école place ya TikTok a commissaire lo ba changer ba lo bala bango. Honte à vous. Vraiment. Vous êtes toujours pressé de critiquer. Bon approchez moutouté boyeba motivation. Est-ce qu'on a dit combien de bana ba bande ko yana ba maladie? Bana combien bande ko yana ba souci? Bana combien bande ko yana ba stress na ba problème? Papa kufa mwana na tsala kana mama na ye. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes fidèles. Il y a Antistress Télévision. Antistress Télévision, chaîne et actualité. La grande dame. Moi, quand on a dit, laissez entre ma dit là d'un du média. Ouais, Manuela Kaka, le côté lingala. Na ibo ongo kukutana mo sakoli boer. A toro lobele nini, toro lobele sango ya pasi pe ya mawa. O ekwei na mboka nanga Congo. Moko ya baseignante. Madame Elombe, madame moko azalaki play, madame moko azalaki madame Bolingo, azalaki madame moko baboti mingi bazalaki na Bolingo to pe ya envie ya kotinda bana bango et pas ya madame Elombe parce que azalaki madame moko ya Bolingo en tout cas même ki mo style na ye moko boye lolenge na ya côté la bana a côté la bana lolenge moko ya nzela ya loyembo soki mo na yo ka malamu te na azaka accompagner malamu te akokena nango na rythme ya loyembo en tout cas ya ki na style na ye mais to la to la muki sango e lokola kakira matoi to yo ka boye madame Elombe akeya tiki biso et ça li passe pe mawa mangi ba iki ba koloba ete na simaliwa na ye mbasu poison ne asaki video ya mutamba en tout cas moi ba nyungu ekoi makasi pona makambo etali liwa na ye tozana na vraie version ya liwa na ye en tout cas madame Elombe pe manakimia merci beaucoup abaki basi ba Rolanda biso awa nena kolobele yango na Mosakoli Bauer juste petite analyse maramonde koleka netando eke moi ba nyungu wana nde yango to sengena na biso koloba ete to sa yango petite analyse elongo na Mosakoli Bauer merci beaucoup à Montréal LSC là ça va être invité spécial na yo. Voilà, Mosakoli Bauer, bonjour. Oui, bonjour maman Nadine, bonjour Nayo. Nous avons Pambola Bicho, comme on a Chlelo. Les gens ont grâce là. Nous avons compté parmi les vivants. Tout le monde a dit moi Kala. Merci pour la bande de Ronyoso, Bazali ba abonné, Balinga Gota la Bicho Mingi. Bible ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Né toujours le baboye, namakasi anzambe ya molimo na ye. Très bien, merci beaucoup. Nanzela en Colonde biso ba yeke autour de la ngolu na ye. Boni santé papa ba yeke ba Rolanda yo, santé daneni pe mosala nzambe ke ndeni. To mesa ko loba ke santé mutape sango nzambe. Amen. Nzoto oyo pema ou ba bengi na français souffle de vie. Souffle de vie Polo Lango Azali. Très bien. Salomon lobi l'homme ne pas le maître de son souffle. L'homme ne pas le maître de son souffle. Même bato makasi lo balamuki na tongo bato bazo diriger monde ba Poutine bazo benga ba grande puissance ya mokili alamuki na tongo lobi Dieu merci parce que la musingai donc motamakasi na sela mo ya zalité pour so kolope ma bien zo pe manaya ko zongo na pété. Merci beaucoup so kolope ma lo bien zo pe manaya ko zongo na pété nyon surtout vraiment papa ça rango passe ça rango kilo ça rango kolele maman Enis Manyanga to la litolamuki tongo etani boye sango ya passe ye isusu moko ya enseignante maman na biso Elombe to la litolamuki to keke pour akeya kufi ben pression par rapport à vidéo ya liwa na Emmanuel d'abord à part kokela mituna mosusu koya.
Bon, Bonnet, comme on a Bonnet et Lombe. To solo na mingi, comme on a boité mingi na téléphone, mingi na téléphone. Je crois qu'une fois, tout ça qui n'a prière na WhatsApp, na bane ko encourager, ko senga épée, ko tambola lanzam, parce que ce qui est important, c'est marche avec Dieu. Faire la marche avec Dieu. Na nous c'est tambola lanzambe, zananzamba solo, zananzamba solo. Nazala qui surpris avant hier. Koyoka nouvelle na ya Koufi, j'ai essayé na numéro na ya téléphone ezala qui est temps na bio elle est partie tant la moni ba image eza vrai à Koufi to benga rango ezanzela batu nyonso très bien mais ba liwa nyonso ezala kanzambe te to benga onzela batu nyonso mais liwa nyonso ezala kanzambe te parce que soki liwa ezala ka nyonso ezala kanzambe te toza ko expliquer. Roi Pharaon a pesi ordre de boma bébé nyonso à 2 ans. Parce que bana nyonso ba Yuda, ya ba Juif, ya ba Hébreu, bazobota ma mibali ba boma bango po ba Yuda ba tonda ki mingi en Égypte. Maman Moïse a kimisi bébé Moïse ake ko tchena kitunga moko, ako tchai wapi na mai. De même aussi le roi Hérode a pesi ordre ba boma bébé nyonso à 2 ans. En croyant que Yesu peut barobomaï pas aki bébé il y a 2 ans pour bamage il y a un roi qui vient de naître. Donc baliwa mon chose à la conspiration et ça batu ba projet ya batu to silisa kaka to éliminer kaka. Donc yango wana lobi que non oui akufi nzela biso nyonso mais ezana baliwa mususu ozo sati batu nde bakoti si yango vraiment. Merci beaucoup aux ambaliwa mosusu ko sentir batonné ba kotisi yango mais madame Elombe papa ale la mingi hein kota na bana kota na baboti kota la zinga na quartier sika vandi to pe na école sika ndeko pesa libongo mate ya papa na ye au mona ete ba directrice mingi ba messieurs ba madame bango tout en tout cas ba lié makasi sika totala ki na biblia to mola ki ete lenge mwasi moko boye mama Tabita lolenge na etanga kufa ki bato nyonso bayaki na bolingo moto ya asalelanga bolamu boye o azonsanga bolamu boye kola yo kimbela kolela ya bana pe ala musi boni te ala moi na se moi na mboka so Congo eloko wana sika ko sama te bande sama sere poko wana wana zala kaka makomi to te poso ipona motokola muka mama Elombe ala mukaki manyola non par rapport ya question na yo aza mutali bosote akufa asali bolamu dele OK aza mutali bosote akufa o bato bazo lela ekoleka to mona Marie Misamo awe la somo Michou bazo piquer crise ya Tabita Dieu a voulu manifester, glorifier son nom. Nathan wana. So benzamba lobi. Akumisa komona okumisa kombona. Très bien. Ya Tabita bachaki bebe na moro gete saki na katanda. Nde ba mama musu babita tongela biso bilamba po mema ene na kundate. OK. To lela na nzambe. OK. C'est ça, ils ont différemment oh soki babi bon to tchenza me la biso en épreuve. Et ça la maman mo sala nzambe za mboka biso ebani église ezaka na lembe changer. Azaka na kokona mobali kokona mobali a piqué crise. Maman on a kangi mona na kata chambre. Abingana nzambe toka na iboete. Baye babi maman fongola kaka ereleki bako toko cha mona na moko na ya 10 ans. Abingana nzambe toka na ki boete ça fait 2 ans. Na kabeli nzambe lopango nanga abano tanga ba bien fait. Pendant que baye ko bondele ba benga ba soda parce que chef du quartier ba expliquer chef de muta kufi mais maman wana parce que akangi mwana na kati ya chambre bien la muka obi ke tango bazo fongola bakuta mwana na muka oh gloire à Dieu ça c'est Dieu donc ça dit Dieu s'il fait il fait sa grâce à quiconque il veut so ko bien kumisa komona mais c'est différemment na Tabita bazo la maman donc wana ezali exemple la comparaison te ezapé to kangisango te parce que mutakufi bakoti déjà la mort Dieu est capable de lui résister mais il y a Tabita ezaki bato babie bembe ça to benga Pierre Sandela bon le lot fois ya bateza ko kita très bien maman tumba chao ma père solam tango bakala msamari misam abat bonsu bat contesta te aussi maté parce que fois yango bibolo binza mazoba est-ce que tango ya sula mokila okuta kondima yango wana problème donc basation la kondima te
Mais Dieu est capable de faire la nyoso. Mais kondima ya batunde za chute. Merci beaucoup. Kolo ali capable de faire la nyoso mais kondima to ete ka ndo manyoli kitoko. Sika to kende siko na mama di kamola biso. Ni wande kona biso elombe ba iki ba ko manyola balobi ete lolenge asala ki video ya papa na biso mutamba. Nde kote mama makambo na ye uti yango wana. Ba bomi ekoboma na ngambo okuna. Ba rumeur yeyi. Ba iki balobi ete ezalaki nango mbasu balinga na ye école bayokilaki jalousie puis akoma na babone belé akomaki célèbre tout ande kolinga ye kete uti na nzela ya mosala bayiki balobi ete bampoisonnaki bayiki balobi ete départ ya ndeko na biso na kombo ya Sule Kauka lolenge aye kotala ye na hôpital ntango akei nde ya ye kokufa en tout cas baversion umi tellement ebele mais quand nous komanyula par rapport ya bayiki nde bakomanyolaka moko se moninga maloba mboka oyo papa bon ba rumeur wana eza ba rumeur batika makambo ya koloba ko vidéo pour ça que Mutamba c'est faux. Rien à voir avec l'état congolais. Rien à voir avec Mutamba. Parce que à ça que vidéo wana eza uniquement après ça qui message, alors ça qui message na justice na biso, il y avait pas un problème tout ce temps-là, ça qui calmement. Bolo ba makambo sous les Kauka ndeko na ngai ya motani lokola nga sous les Kauka. Oh botika sous les Kauka kimia aza mutaliboso ta visita ki bonnet ba ministre ba visita ye ba journaliste ba tebele ande ko ba tebele ba visita ye kaka ya sous les Kauka bongo ça le problème là loin de là bolo ba bon makamamba su tozo ka ménage pena version vraie ya famille ménage yo ka tozo yo kaka maintenant pour nangai bonnet ba bomi oh bonnet elombe ba bomi pona nini mboka na biso mboka mobimba to perdaka ba étoile yango des problèmes papa donc mboka mobimba to perdaka ba étoile pona nini donc mboka mobimba soki mutatelemisi moto ala musika moto na ye il faut basa nini baboma ye ba éliminer ye nous avons perdu combien des étoiles dans ce pays makambonet asalaka makamwa si wana sala moi si wana sala et ça on est ya mboka na yoki balobeli na TV5 balobeli na TV5 c'est la fierté de notre pays vraiment mais pourquoi na mboka na biso to lingaka bakama malamu te pour na mboka na biso to kokaka élévation ya bato te mama na biso oyo asalaka ba robot roulage ti ba étouffa ye baboya kopesa ba mbongo pour ba biki akobima voilà c'est ça le Congo. Si on a tout ni question moko. Tant que tozo bomaka ba étoile. Pour toti kana banane. Ba enseigner belé ba critiquer ka bonnet personnel. Oh, manière na ye ya pédagogie wana ya ko enseigner bana ko bina a commissaire école place ya TikTok, a commissaire enseignement place ya TikTok. Bamane ko critiquer bango bata français mingi. Bato ba ba moi mais lelo ba changer baloba na bango. Honte à vous. Vraiment. Vous êtes toujours pressé de critiquer. Bon approchez moutute boyeba motivation. Est-ce qu'on dit combien de bana bamane ko yana ba maladie? Bana combien bana ko yana ba souci? Bana combien bana ko yana ba stress na ba problème? Papa kufa mona na tsala kana mama na ye. Mais à ce moment-là, gentillesse, tous les mboka moko, oyo pas problème et libiso 4 ans 5 ans oyo on s'agalaté sur le plan économique. Bana bano tanga bien té, lemsu bakamanzala, bakambuya pasi, moi na bimina tongo lemsu kolia, maman na ya bundani, mais tanga yé, akouti madame Bonnette, elombe, apprécier sourire. Moi na malamoko, moral na esa nini, ekiti. Obi combien de balles va jouer guérison la stress nanda ko bagangeli nanda ko babeteli bako aye pa madame ko le pambanda azuma sourire pas Bonnette obi combien de balles na moni na image no bola c'est image wana ayezo mona moko na sambula na samvula Andimia Pola, c'était une mère pour les enfants du Congo. C'était une mère pour nos enfants. Bonnette Elombe était une mère pour nos enfants. Vraiment. Vous l'avez tué. Vous l'avez amené à patresse. Nini. C'est ça mon problème, maman. Ça me fait trop mal. Les autres salangaï.
Pasi, Marie Missa Mozalaka, Kandengo. Bolika komona bato malamu te. Mutu nyonso aza mabe critique, mais tant akufaki, bo changeaki maloba. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que mutu atelemisi mutu il faut bosilisa ye? Pourquoi tika eta la succès à 10 ans te? Il y a 20 ans te. Akomata mobange, akobsata 60 ans, atika la icône. Il y a madame moko na style. Pourquoi Congo to lingaka style ya sikate? To lingaka mutu moko atelemisa moto te. Pour ngai maman Nadine, babomi bonnette elombe, babomiye, liwa leza na maboko abato, bato basilisiye, botiki mwana na ye orphelin, ya bino pe, mwana na tikali orphelin ya moke, ya bino pe bakotikala ba orphelin na mike. Voilà, merci beaucoup. Il y a bien de rotika orphelin, orpheline, il y a Mickey, c'est le kimi sur la libongo, maman na qui va le baquet, exalai, azaki moi ça libala, qui va le baquet, à nouveau la nana, mais bela basi, c'est ya sali, na monde de comment moi si, à la live. Na pote makolo baké bébé là c'est ya sali ya komisa ba 1 million d'abonnés mais romona ke moto ngo kutu ndeka zaki wana azaki na monde ko moya moke le pango mo kutu ya famille donc azaki na ene lokote na ina mais quand ko ba yiki ba ko ba ne ko critiquer moto away famille ba na pota ba ko ya ba version moko ya malamu te maloba mboka yo papa. Maman Nadine, Congolais, moutou ya Congolais, ça rachou bien. Il faut que Kinois nyonso na ba o ba na poto ba le TikTok, ba me ba on a tellement to la CNPP. Parce que mitou na bango ils a sou bien, ba na problème. Moutou zo critiquer na mo ebembe. Ba komaka nini na ba cimetière, j'étais comme vous. Ah OK. Na zaki lokola bino. Yo moutou zo critiquer bonnet, yo leki bonnet na nini. O leki bonnet na taille. O leki na kitoko, to leki na nini. Est-ce que ba critique kebembe? Ba soula kebembe. Biso toza ba africain. Ou api valeur na biso ba africain. O komi na poto, bomona ka poto paradis. Bomona ka poto nini? Bomona ka poto so bokomi na poto, do bokomi au top. Mais bozonga ka ba koli awat. Vraiment. Bomona ka poto nini? Ba futi sakabino téléphone. Ba futi sakabino parking. Awa parking ni disi ba futi sayo. Comment on peut perdre des valeurs na yo africain? Une femme africaine, Mounina Koufi, Bibozo Batol là-bas, oh Bazolela. Mais Ebemelele, comment il y a critique? Montazo critiqué et là-bas au Balatchebe. Il y a des problèmes. Donc, les Congolais, nous, il faut même voir la téléma, dans CLPP. Mais tout, il y a des Congolais sous ma lampe. Surtout, il y a TikTok dans YouTube. On va mettre ça qu'on critique. Mais tout est congolais sous ma lampe. On va critiquer na biloko, on va pessimino. J, on va pessimino à matanga. On va critiquer. On va critiquer Bembe. Et Bembe va là, tu es bien. Toye Koutou, et Bembe va déjà bien organisé. Voilà. T'as la mito à congolais, maman, ça fait très mal. Bon, tant que vous avez le bakabala quitté, oh. Non, maman m'a dit, non, Azana le port à Mouké. Yo mutoza le port à Mounene. Ok, nautica. Ok, nautica, ngo. Mabutu tika. Mabutu, Michael de la tika villa. Alors. Et Michael Jordan, y a un villa, bah, qu'on ressemble à monter. Cher, à quitter si ma prix, et qu'on ressemble à mater. Ndaku ba kolelo ya mandala la. Weston e gotika la. Bilo on se gotika la. Vanité de vanité, tout est vanité. Yes, on va dire, ni ne restera pierre sur pierre. Donc, mon toto, on tire à Libanga. On critique ne bembe. Est-ce que mon tour n'a eu de sale? Vous avez un problème, il y a un PC là, mon tuto, vous avez un doki, vous avez on doit critiquer les bembe. Mon tour, c'est là qui le colle à yo. Non, maman, où en sommes-nous? Et comment ça la bicho passe? N'a pas si. Et sa vie privée naïe. Libala tote sa vie privée naïe. Abala kite et ta lioté. A koufi. Tole la ba obazole la. To compati. Yo yebi yete ou yebi famille na yete. Attends zalaka landa comme que les muso bande ko sa économie naïe. Parce que maman que le politique la mona naïe. Ya yo nini. C'est ça le mal des Congolais. Tout se paye ici-bas. Oya kona kama finga a obuka mafinga. Oya kona kakoboma akoboma a obuka koboma. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est la loi.
Merci beaucoup. Celui qui tue par le peu mourra par le peu. C'est la loi. Il peut pas la vie. Moi, ça va dire comment tu encore comment on chite moto na mo matanga yawa. Moto moko on attend la question live. Ah donc parce que biano. Moto moko lobi ete. Bino boko le madame Moana. Madame Moana la kindumba makasi masekite. Ezaki moyenne ya kosala kindumba. Donc amona ki esika ni ya kosala kindumba te. Ya ba fuka ki ya ne kana etelo. Ako la semana bolingo. Ako la semana bani apota ko bina ko denisa ba ndoto na yawana. Mimbali ba ko landaka donc yene ezaki wana ezaki façon na ye ya kosala kinduma donc moyen ya kobimela parce ya kinduma malamu tango azalaka na bombo pourquoi lobaka yango te yango des problèmes oza maudit oza na elakeli mabe bakongolais mingi baza na bilakeli mabe ozo insulté ozo qualifié ne bembe ki azalaki ndumba ekobo oyo sala batangelo yango yango des problèmes papa omoni malédiction ni kiswa kabatu na vie vraiment pourquoi tant azala na bomo lakisa biso ki ndumba na été voilà le problème maman Bonnette Elombe alingaki azala invité surprise ya stade ya ndeko alinga azobeta na stade de France Fali Poupa oui honneur te ya mibale Bonnette Elombe alingaki azala honoré décoré na 2026 na UNESCO Yesu non pourquoi ni bato mitema mabe pona nini bato mitema mabe mama mokolo oyo tokoyeba ko reconnaître ba grâce ya bato mosusu ne mboka oyo ebongi très bien en tout cas mukoto koyeba mukolo mutu moko azolanda osko azo reconnaître grâce na yo moi so alobaka bien aloba lingala malamu en tout cas to féliciter ye to tindika ke liboso mukolo ane moko ekoboma ebonga mboka oyo bandimaka ngolu ya bato te même ba pasteur bandimanaka te même biso basali ya nzambe ngai combien nazoloba mosu azoloba tokosilisa yo okosilisa nga nasali yo nini or celui qui ne croit pas la grâce des autres lui-même n'a pas la grâce très bien oyo andimaka ngolu ezala baninga te ye mpe azala ngolu te donc mboka oyo mokolo oyo tokondima ngolu oyo eza epa moto mosusu mboka oyo osala nini ebonga mobutu azalaka moto mabe tondimi kabila le père aye akufi toleli après bato bachange langage ye moto abemela biso barwanda longa tondimi Joseph Kabila lotanga ete te po aza moto trouble Félix Tshisekedi aye balobaka alongwa akende sikoyo président nini akoya na mboka oyo tokolinga ministre nini tokolinga bato nyonso baza babe na Congo moto nyonso azalaka nini mabe mama Nadine on a tué Bonnette Elombe babomi ye koboma moto oyo bobi Bonnette Elombe osala lokola ye te okobina lokola ye te yo moto obomi ye sala lokola ye te bina lokola ye sepelisa bana lokola ye zala na grâce oyo ye azalaki nango meme ata obomi ye okokokana na ye te okozala jumelle na ye te c'est ça le mal mama c'est le mal ici au Congo kaka awa na Congo bandimaka mutu te Bonnette bando osamaka mebele bandimi ye na nini grâce Coutinho awa ministre élévation Coutinho na bamama mikolo ba journaliste bakongo minoko kolobelaka bana lokola mwana wana grâce Coutinho ale babano sani et grâce Coutinho donc Congo ba supporta que élévation pour tout batalaka ba défaut ya français mais yoka français ba burkinabé yoka français ba ivoirien yoka français ya ba sénégalais ya ba malien yuka français ya ba Niger ya Niger yuka français ya bino complexe mais na complexe na français mama mu pepe ya kiawa grâce Coutinho ay boloba te grâce Coutinho atanga te grâce Coutinho boy mu pepe yango kitite boloba lisusu ye wana zalaka honorer pas chef de l'état kana koloba bien te le mususu yo la bana lo ta komona chef de l'état jour même moi le moko comme ministre te voilà le Congo ba supporta que l'élévation ya motu teo baza lokola omoni ba congolais ba lokola ba Kimbantseke commune Kimbantseke oui tika bope ba rande Kimbantseke soko si kota dokolo
Kobanda avenue Disengomoka kitati na cimetière bana basi no makona bango za kauteka ba bana basi no bazio bala ba pota la makolo Wani bambasu bana basi no bikimba teke kobanda so leki dokolo avenue Mobutu matati cimetière donc bana basi tala bango na makolo omona ba pota signe ya rouge babwakelaka kuna bambasu bakoko supporter l'évasion butute na sambel pona mutu ana mbasu la kimbateke kuna na avenue Makombo pona nini babokelaka mbasu pona nini mobali aza na Angola atindelaka na fait du bombo quelque chose bana mwana bango amwasi chaque tongo moyo basa sanga nini akalingaka ba maki mibale azui sardine akaboli azui mwa sardine moko akalingeli mwana na ye tina muninga bwakela mbasu yango wana voilà Congolais alingakele akoka supporter l'évasion butute eza lokola ba fiola ki manteke ba bwakana naka ba mbasu soka wika muninga salika predote ba bwakele mbasu ozomona eza lokola ba timusu ba na njili ba koko supporter ba grâce ba butute surtout njili na parle même pas ba supporter ba grâce ba butute ba supporter que l'évasion ba butute ba critiquer ba ato sali malamba o critiquer yo c'est tout un esprit maman c'est tout un démon. C'est tout un démon, maman. Ce que tu as un bocalino. Tu kende wapi. Moi, moi, ça qui est moi, moi, Brazzaville. Naïla kende wapi. Na kende wapi. Wa TikTok, voilà. Nala kende wapi. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous mes fidèles. En tout cas, pour s'abonner massivement. Bah, il y a pas sur côté Siganon, pour s'abonner, quitter dans le bar toujours. Na tia kamokolo to kolobaete. Tango yoko kota ni na tandoke na biso. Tango yoko kota ni yozali bongo. Tandoke na biso ko kenda mo lombango. Te tango sisi kota la émission na biso malamo. Ozuka na loboko na yo. Dobiki. Et ça na biso malamo mingi en tout cas. Tango yoko dobika ka okozanga raté ma image walikamaka. Awa tandoke na biso. En tout cas, abonnez-vous massivement. Ils allaient pas si même ça la juste analyse oyo. Il y a des konabiso elombe, bonnet elombe, ezo fois ezo ça la passe. Papa, na ko chiter motu na o. Lolenge bano ba ko leleke, bano ba ko kangamaka. O ça o ta bo, ça moi moki moi ke interview mais mon alobi moki abandi ko lemso o kangama en tout cas lobi na ko supporter te. Sika ba boti na bango. O ko te bango ni pour encadrement bano ba tika na souci na pasi na mitema. Malba mboka. Na sengi na ba madame, na sengi na ba maîtresse. Même ba boti on na nda coupé. Na ba non na ba madame na ba maîtresse. OK. Bonjour exemple il y a Bonnette. Très bien en tout cas. Azol la affection d'une mère. Bonnette n'était pas seulement madame l'école. N'était pas seulement une maîtresse ou enseignante. Mais Bonnette azalaki une mère. Elle était une mère pour ses enfants. Très bien. Pour nos enfants. Azalaki une mère. Pour la maman botikali par bana na bino biologique. Bonnette alika ko la sabino ka kedo. Bo stressaka bana te bo memela bango esengo. C'est ça. Babomi Bonnette. Basilicie. Botiki mwana na ye orphelin. Bosa lokola yete. Très bien en tout cas. Bosilicie. Place alinga akoma akomite. Nzamba lola akotika bino kimiate. Bato babomaka bato. Ata place ata yo muto bomi Bonnette. Okimi oke wapi. Nzambe oya mona ka fumia mwindu. Na sali banga mwindu. Na siama ya mwindu. Amona yo. Tu payeras ça. Très bien. Tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu dois moissonner. Bibolobi, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu dois moissonner ça, comme moissonner yango. Très bien, en tout cas. Moissonner yango. En tout cas. Bobomiye. Moi, c'est l'ingé kokoma. Yauna tu na moka oyo. Oh mon Dieu. L'État zota la makambote. Oh. Pendant que na France, na Belgique, na Hollande, na mboka mususu. Bazui mwana moko boy ba moni kaza mayele baza batieye ba financier ba étude na ye pour le bi mwana na za savoir peut-être a servi na mboka ozo a servi mboka bazo financer ba jeune ba moni ke aza mayele mais yoka na mboka na biso yoka na Congo mbasu 200 francs mojaro amenika ko mata mukale mbasu te na ba mbateka ka mbasu ekimote mabengo wana na bi mbasu 200 francs. Allez-y comprendre. Moka mobimba bateka mbasu na odangandu na kimateke na wenda 6 bateka na wenda maviokele bateka mbasu
Ba maman va ntanu la maman va ndibuana. Ba teka mbasu. Ndioka mbasu 200 francs. Malade ya nzoko 1500 francs. Zakalaha pour kotiela mobali. Biloko ya salité pour akangama yo 1000 francs. Mon Dieu. Mboka lolenge nilo. Pe bato ba bokela ba mbasu. Bomona bato ba détourner mbongo te. On voit qu'elle a une pauvre dame, une pauvre femme, elle a débrillé. Bobomi bonnette, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Moi, je suis bobomi. Mais tika vengeance à Makila nae. Makila nae est vengé. Makila, moi, je suis vengé. Parce que Kobina nae. Naoki madame journaliste, on a la TV5. Habille la star congolaise. Donc c'était une star. Star est en anglais, en français, elle est étoile. Donc c'est-à-dire, elle était une étoile du Congo. Vous l'avez tuée. Ah! Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. En tout cas, et puis si pas si mingi, na mabota, babiso maboti, pe na babana o batikali, et ça n'est vraiment pas si mingi. Madame o ya bana ko pesa sengo e pa ya bana. Mwana o ya bota mitu pa koli e pa ya mama moko ya mbana. Mama ngo abande ko tuka mwana ndako kenda mosala sala boye zonisa boye. Mwana ko kenda mosala sala sisi alembi olia pe matale e komi 12h, e komi 17h abonga mini akei classe kotanga. Donc akei kotanga kuna komi na ba stress na akutele madame Elombe apesi affection baboti bakabona na mibali na bango na batika bali ba mbanda so bana bakotanga netelo ya madame Bonnette ba quand même na kimia po baki mama po na bango sika bozoli biso ye bo remplacer biso nani ezali pasi pe ma po na mboka langa Congo papa na chité awa dédicace ya lité baki ba kolanda yo po to mjana na suka émission donc na dédicace te na mawa po na Bonnette la pesi bande kombote ko ebisa bango ke toti ko sala mabe. Très bien. Mabe zo kola mingi on va balingi suko pesa vina boke panzambe te. Même na église mabe zo kola. Même na bat balingi su nzambe te. Bat balingi ko boma. Twana tanga suka. Pesa mutema na yo pa nkolo Yesu. Amen. Bongola mutema. Ko yamba Yesu lokola mokonzi pe obiksi na yo te. Yamba Yesu mokonzi pe obiksi na yo. Lokola te. Yamba Yesu mokonzi pe obiksi na yo. Très bien en tout cas. Fongola mutema no tika kindumba. Tika via banganga. Tika kobokela baninga ba malade. Tika kofinga ka baninga na ba TikTok. Tika kofinga ka bibembe. Tika kofinga ba kondia mboka. Kofinga ba mama bato. Tika vi wana. Jésus revient bientôt. Lola eza solo. Kozonga Yesu peza solo. Merci beaucoup Lola solo kozonga ya Yesu peza ali en tout cas ya solo to tambola langele mokile ali ya bisote. Merci à JMK, Jean-Marie Kyle Paris, je te fais de gros bisous. Minga kolwa merci monga. Tout le monde sima allez bisous bye. Kitoko ebota misika. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo pour tout